Ba hypocrisie mususu o kisinzo a sala Kofi. Yango moni ba retomber nango yango. Kofi Olomide par mta ba sentimata. Yeso linga la kiso bimango ko la kisayo. Omona la kisete. Ba mama na be mimango boyi bakota. Boko me maye wapi. Donc exactement totika kimute mama be fali poupa a koti ko faire humilier Kofi Olomide te na vidéo ya boy. Ako sala ngote vidéo ya boy vraiment Kofi fali poupa ko sala makambo na papa na ye. O ya bimisa ye boy. Muse zooma ngono bien. On la répète au film. Ozole la mozo filmé. Obongisiko. La terre était peuplée. La vie n'a plus de saveur. Oba tumusubaga akufeli mutu. Aye on a réseaux sociaux. Matanga ya Kofi Olomide ekoti polémique. Na nenga mukete. Est-ce que ce qui muta kufeli bakanga rapporte à l'opango? Te porte le pont za rappeler. Ceux qui quoi d'accord à man voyager ba okanga rapporte, to ba kotika portail wana ya kofu. Parce que mona a dernièrement Sandralina na mbeta zole la papa chéri na posala na papa chéri. Sandralina. So nenga la takani pa Kofi Olomide. Ayaki ko compatir na Kofi Olomide na tango pasi, to ayaki na mission. Il faut que est-ce que karma pas akoya ko compatir na Kofi Olomide parce que karma pas na Kinshasa. Akoya waze kwa na poto. Monstre d'amour. Est-ce que akoya ko compatir pour ya lobaka yene tiliwa. Et sali batu pasi komona mutu o abungisi mama na ye, o atika lokola papa na ye, mama na ye wana Kofi Olomide mama mi, mais Sandralina sali lango vidéo aza ko seka Kofi Olomide. Odi pa kuna ba beti nzonzo ba bengani kisinzo wana Sandralina na portail et pas grand pa kuna na mo fleri kuna ba bengani bango ba boyi ba kota sentinelle azui ben jonction pa Kofi Olomide bi ba kota te. Oasis, une belle dame. La beauté du Paris, Tabou Fatou. La Paris, grand prêtre, Ando Martin. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et puis si bamboula, c'est la cancela. Boyo balanga. Thomas Biala. La première dame de la Cameroun, Chantal Dia. Mon balien tende mikili, alobaki. Akeko bokiselanga, esikana belao. Maman Wivine, Moleka. Yemei, honorable, Papin Piana. Merci beaucoup, chers internautes. Bo solo na musique et bandine tolobaka souvent. N'habite boza tellement belle, ça dépend de l'heure à laquelle vous me captez partout dans le monde entier. C'est Héritier Iboula Mouyaka solo président ba les défenseurs Botikaye Azako Sala bo solo na musique. Biso toya ka very toya kana ba vérité. N'habite boza tellement belle bolinga ka Héritier Iboula bolinga ba analyse Héritier Iboula. Je dis merci à maman Rosette la fleur d'Ambour. Pourquoi pas à le tout puissant champion Wadol. Merci beaucoup à 3 le magique à Lotis Longue Lufantienda. Merci beaucoup à mon président Bruno Loubi Kambonga propre. Beloti Ilunga la grande dame. Merci beaucoup à Sandra Wanga, ta maman, na petit Bron Junior et Broly 10 à match. Merci beaucoup à Adrisha Motomètre Bebazi Beba. Donc il y a côté Libisoka Moroboy, Adrisha Motomètre Bebazi Beba. Donc la personne va monter place. Pourquoi pas? Bon séjour à Valentin Maton de Papa Nakimia. Mon vieux Valentin Maton de Papa Nakimia. Osa déjà na Kinshasa. Lobby de na Tongana musée. Boni
Merci beaucoup à Belle-Fille Toutal, à la reine de Grenoble, Moté Madadi Moma. Garçon capable, mon Senzi Awazate, plus un du Max Junior Massango, mon ami, je te salue. Yannick a fait monter que papa na Brian na Brianna. Sote héritier Iboula Yeboye, Ayaka Mabe, Ayaka Mabe, Ayaka Mabe, Ayaka Mabe. Matanga ya Kofi Olomide et Koti polémique. Nanenga Moukete. Est-ce que ceux qui m'ont coupé, bakanga rapporte à l'opang, te porte à l'opang les arapolés. Ceux qui quoi d'accord à man à voyager, bakanga rapporte, te va retirer à portail wana ya kofungama. Toko solango lelo na ba nyoso baza kolandanga. Te odi pe kuna ba beti nzonzo ba bengani kisinzo wana sandalina na portail. Et pas grand mopa kuna na nini to benga ngonini de non na nini na magana mo fleri kuna ba bengani bango ba boyi ba kota sentinelle azui ben jonction pas Kofi Olomide bi ba kota te neto robeta masoto solango faire gola a présenter ki ba sincère condoléances na ye pa ya ex patron na ye pa ya ex vie na ye Kofi Olomide a présenter ki ba sincère condoléances pour to yebi faire gola moya koma kuna ezate parce que attendez nini yango faire gola ya n'est pas Kofi Olomide te loba jour à matanga est sorti à corps nande pe comment nango eye to ke leji songo mbalama to ke okunda donc na mort je crois tant ebembe uta pote goya na mort et au senga kaka assistance à mission tout bazala est-ce que ba mission so ba goya point d'interrogation ndeto kosola yango le long héritier Iboula. Tozonga to la parenthèse par rapport à makamba Sandali na ba beauté. Sandali na ba beauté azaki tana ya ko insulter ya ko seka Kofi Olomide. Ya ko seka Kofi Olomide ndenga bande ko lela mama na ye et sali moi et sali batu moi pas et sali batu pasi. Soto bi moi pas c'est trop dur. Et sali batu pasi comment na mutu o abungisi mama na ye. O atika lokola papa na ye mama na ye wana Kofi Olomide mama mi mais Sandali na salelango vidéo aza koseka Kofi Olomide toyebite soke zalaka nini na biso ba congolais toyebite matanga ya mutu tolikama mutu congolais memango kana ba aventure congolais memango kana ba blague toyebaka te so ezalaka ni pona congolais a pensaka te que so moninga za na problème consoler donc otoyaka toyeko consoler mutu to sola na ye ensemble to me rappelle ko compatir na ye na pas to choc oazanango leçon no polémique to tika pe ma musique à côté totala ndenge to garda mo ba relation mo na kuzu to mona iton Kofi Olomide les mêmes boutula ton maman na kufi. Comme ça, la vidéo à Kofi Olomide, nous avons vu des musiciens qui sont venus. Tout le monde a dit Inosbi, Ayati, on a pas représenté ma sincère condoléance. Tout le monde a bon Fali Ipupa, ou Ayati qui représentait ma sincère condoléance n'est pas Kofi Olomide. Tout le monde a bon Bill Clinton, Macintosh. Parce que ton papa n'a pas la Koufara Kofi Olomide pas Ayati. Il y a un Bill Perrozon qui sera sincère. C'est la vie, c'est toujours comme ça. Nathan a pas si. Il faut qu'on y a. Est-ce que Karma pas? Akoya ko compatir na Kofi Olomide parce que Karma pas na Kinshasa. Akoya waze kwa na poto monstre d'amour. Est-ce que akoya ko compatir pour ya lobaka yene tiliwa. Mais n'attend wa passe, on a domaine musical et un monde mususu. On se retourne dans monde dans ma famille. Tellement tu es bien la musique, tu es bien la musique, viens un peu sur la musique. Tu es bien raté. Et ça qui te côté. Présence, est-ce que j'ai bien piano? Papa chéri. À cause là, à quoi représenter Kofi Olomide ba sincère condoléance point d'interrogation. Weranson akoya point d'interrogation parce que tu habites ba 12 ko betama ya ko sakanate. Sandali na ba beauté zoata senga vient pardon et kozala bien mingi. En tout cas, vie évolution ya makama matango neza ko kende. Si batu musu ba ko simbana na nzoto. Batu musu ba ko bunda. Kota la kisinzo wana Sandali na ba beauté faut mone yeli. Sandali na ba beauté trop sexy. Elle recède Kofi Olomide pas kota le pango kala. Ou bien nini. Parce que mon a dernièrement Sandali na mbete zole la papa chéri na posala na papa chéri. Sandali. Son nenga la takagi pa Kofi Olomide. Ayaki ko compatir na Kofi Olomide na tango pasi to ayaki na mission. Kofi Olomide pete macran.
Pour on a basé ça 12 et ça 24. Et ça 24 bah il c'est que comme pas ça mais selon ba source d'information to suis Koffi Olomide le même jour à voyager aza bongo déjà na poto selon ba source d'information to suis Koffi Olomide aza dans na poto qui sinzora azala di mutu moko tant Koffi Olomide a coufi vidéo le même jour falaya le même jour falaya so Koffi atali teno oh aye te fait dire vraiment ba été mais dimanche ba yo mbriyenga ka bilo Koffi ana aligné na pété quadraco raman ata batutu ba olo ba te Koffi c'est une légende aza légende la musique congolaise aza légende ya ndenga mukete mais sikoyo na nyonso wana lopango ya Koffi Olomide eroti kozala ya kokanga te to na tango matanga faza ya kofunga parce que to na place muso yo le fan ya kolela mama mite ou bien mama miso kaza na ma campagne place mususu fa ba cha matanga kuna mais so ba cha matanga na mo fleur parce que za place au moins nazali donc il faut lopango wana za ya kofunga selon nengo to mama matanga moto nyosa kufi to mama na ya kufi to tata na ya kufi soti le pango kaza ya mwana yo wana portail wana ya mopa mokonzi feza ya kofungwa ero zala ya kokangama te oyo sali bakisi nzoa pasi mutu musu akoya akutine Koffi Olomide te mais l'essentiel kokota kana kata parcelle on clairait ça aux alawana et au sale logo te ozomona on clairait ça aux alawana et sale logo te mais ce ko o est important portail wana fazala ya kofungwama siko loko batu bazolela vidéo moko za ko circuler otolo bate congolais azaka mutema mabe Fally Ipupa nenga zawana vidéo moko za ko circuler ya Fally Ipupa na ocha vidéo te mais na ocha son ya pamba batu bayoka message yango. Les filles, on a répété de filmer. La mozo filmé. Bon, c'est quoi? La terre était peuplée. La vie n'a plus de saveur. Ou pas de moussouaga, à Koufeli Moutou. Ailleurs, on a réseaux sociaux. La terre était peuplée. La vie n'a plus de saveur. Les filles, on a répété de filmer. La mozo. Donc, batebele ba traité ngo balobi que non Fally Ipupa a manqué na quadraco raman Koffi Olomide. Est-ce que Fally Ipupa go sepela na malheur oyo komeli Koffi Olomide ko bungisa mama biso ba congolais tozaka batu moto to compliqué makam. Est-ce que vidéo oyo eza vidéo o Fally Ipupa sala eza mission ya kala azo pese exemple ke nenga batu musala ka kufeli azolela achango na réseaux sociaux so batu bazu ba balesi yango basali yango mariage parce que na habité depuis Fally Ipupa est-ce que déjà après ko kufa ya mama mi Fally da asali déjà mission topo aloba message oyo batu bazu ba balesi yango nenge Koffi Olomide bandeko lela na bisi bino ko kufele ezaka pasi soki ono kufeli te okoye ba pasi ya kufela te. On se comprend. Ça va être pas si on a été. Parce que bateau ba koufela, so tali mutazo lela, ezo sala pasi na motema. So Koffi Olomide a koufeli mama. Mama o azalaka nyonso pona ye. Mama o aza tout. Tout mon anniversaire ya mama na Koffi. Koffi azo buaka ba super, azo buaka ba maputa. Le rôle à maman au koufaté, le rôle à maman aux alaga en vie, le rôle à maman à Rosala jusqu'à l'éternité. Mais le lot maman mi a tiki biso. Pour l'année biso tout, ezan zela na biso nyonso. Ata le lot c'est qui Koffi Olomide. Ata le lot c'est qui. Ce qui peut réellement vidéo au fallait sala déjà solo. Ya lo bate mutaza ko le lazo ko filmer mona ngwa. Mutaza ko le lazo ko filmer ça par rapport. Et ça par rapport il y a douleur au yazanango. Par rapport il y a douleur au Koffi azala inango. Azole la soka tchati na réseaux sociaux c'est pour faire montrer aux gens que na koufeli ezo sala pasi na ole la maman nanga. Azana place muso ko tchango te. Pourquoi te koufela to bengi ba cameraman to bengi ba photographe ba kanga ba photo pour garder des souvenirs. Koffi Olomide so sala tchango azola que ça passe na monde entier. Ba to ba que légende
à Koufeli. Ferregola a présenté ba sincère condoléances na Koffi Olomide parce que à mon été moi kota na maison blanche kuna ezate par Koffi Olomide na cité du fleuve et na mo fleuri kuna moi kota ezate. Pourquoi? Parce que toyebi kaka baranti na ndenge ezalaka. Toyebi kaka ba makambo ba système abenda konika ndezalaka. Donc Ferregola a salé en Instagram naie a présenté Koffi Olomide ba sincère condoléances et sali kito connaît elengi. Pe Koffi Olomide azu yango sa droit au cœur et que manase a motema. Donc ayambi yango na ndenge sengote. Donc eza geste moko Ferregola sali eza malamu. Ba ope ba monani na ba ope ba monante parce que Adolphe Dominguez yepena Koffi Olomide et simbaka nango te. Mais Adolphe Dominguez a sala yipe vidéo, a sala yipe voice, et puis toi, tinda yipe message, l'émission mo quelque part à lobby tenant à présenter à Koffi Olomide ba sincère condoléances. A komona na kuna te, bazana ba guerre na bango. Est-ce que ba guerre wana so muta Koufeli? Toko kwa isango te. Question que ça y mo pe Koffi azaki tanvi, est-ce que linga ko yato linga ko yati? To zala batu. To mete pe ko boma ba querelle. To solango na temps réel, to ko sa ba polémique na biso mais to solango na temps réel. To bongisa makambo. To za ba congolais biso nyonso. Ba divergence musicale ezo kabola biso mais na temps e fait moko za likambo ezali. To mona ka faire, to mona ka Weranson na Jibem Piana. Bazati na ba guerre au sakana te mais so Wera Koufeli au mona Jibem Piana zawana na 20h Jiba zawana. Alors, fana ti sotirnin. Weranson a salara accident awa nanzela bandundu mutali boso. Pas rendre Weranson visite c'était qui c'est Jibem Piana. C'est ça l'amour. Musique et kabola biso mena bolingo teke frère et frère. Et tant que ndeko na ndeko, photo kutana, to se serrer la main. Il y a une évolution santé. Ah, mes condoléances. Ça fait du bien. Mais c'est pas dit que nos biso to me marango kana nenga ya polémique. Na okete na ojesani na okete. Ya propreté. Qui sinzo abake ba bengani bango. Ba yaki na mission o ba yaki na Koffi Olomide bonaye. Na bengati omoni na bengati mususu to la kisaro zayi pa mutu. Metango longwe maloba oloba na réseaux sociaux. Et bien les réseaux sociaux, quand on a bien na TV, il faut faire non, mais les réseaux sociaux et tambolaka. Bah tu me souviens bah 4 vidéos na batindi. Koffi Olomide talaki sinzo a mamazoloba. Bah hypocrisie mususu oki sinzo a sala Koffi. Yango moni ba retomber nango yango. Koffi Olomide par amta ba sentimata. Yeso linga la kiso bimango ko la kisayo. Omona la disete. Ba mama na be mimango boyi bakota. Sangali na waleli ba ken piana monte ken piana ko mi ko pousser ba argument mo pona ko kotela Koffi Olomide. Pour ça lobby ma belle opongo na ko nyata ngo lisute. Parce que Koffi Olomide qui parle tant la bi quand apporte. Alors pe le pongo na ba caméra. So ba kote na nenga kuzu Koffi Olomide so atala mo même venu vraiment muto na bote libanda ko. Koffi Olomide a bon magana ete so ba bi muto na te muto na te. Bon me maye wapi. Bon me maye wapi. Donc, exactement, Totika Timouté Mamabe, fallait poupa à côté qu'on faire humilier Koffi Olomide na vidéo à boy. Avant ça, la vidéo à boy, vraiment Koffi, fallait poupa au salamakambo, on a papa na ye. On a bimisa ye. Boy, Mouzé, zooma on a bien. On a répété au film. La mozo filmé. Bon, c'est quoi? La terre était peuplée. La vie n'a plus de saveur. Ou pas de Moussouaga, à Koufeli Moutou, ailleurs on a les réseaux sociaux. La terre était peuplée. La vie n'a plus de saveur. Est-ce que vidéo est vrai? Est-ce vrai? Biso batumtomemara polémique. To panzi yango na ba vidéo, to panzi yango na réseaux sociaux. Fali Olobe na Koffi Olomide ou bien eza batu ba mixer yango.
oyo eza kitoko te eza kobebisa image ya baartiste na biso tosalir baimage ya baartiste na biso libanda na mboka c'est pas propre. Il y a d'autres musiciens étrangers au bayo rappelle lingala je pas bala pe moi c'est mon congolais ça tourner c'est quoi ça explique-moi cette vidéo ça dit quoi tant expliquer na mitu ya batu Koffi Olomide c'est une légende. Bah, il y a papa ouais m'attendait au sepla romona bon le papa m'a kufa personnel Koffi Olomide tika c'est une légende. Tout ça rabli acté na Koffi Olomide. Na ba mboka muso libanda ba yamba Koffi na ndenga mukete le rôle roi. Mais via quoi Draco Raman Koffi Olomide porter à l'opan on fait à la refondement. Il faut vraiment à la refondement. Pour te éviter ce que ça te fait dire vraiment porter il faut à la rekangama matang et kangami matang et lali. Donc, si on a un matin, on le supporter. Donc, je dis vraiment. Donc, c'était là, moi, c'est moi, votre humble serviteur, héritier Iboula Mouanantsoukanabinonyoso. Donc, c'était là pour faire éclaircir aux gens par rapport à la rumeur et à la vidéo, par rapport à se poser la question, faire Ayete, Ouer Ayete, Jiba Ayete, Adolphe Ayete, Karma Ayete, Wazeko Ayete. Ezaka makamu. Est-ce que tant karma nani waze kwa kufela ka papa Koffi Olomide yaka aya muze Koffi Olomide yaka ayaka pete donc ça n'onga bonga ma système ba 12 mais oh qui sinzo ba zu eza 12 ou eza 24. J'ai dit merci à maman Rosette et la fleur d'Ambour, pourquoi pas le tout puissant Chaplin Wadola depuis La Rochelle. Je dis merci à 3L Magique Lotus et Long Fontaine d'Arosène la Taylor, pourquoi pas à mon président Bruno Loubi Kambongo ya propre Kalamini Tozo Kota François. Merci beaucoup à Beloti Ilunga la grande dame Nakatia Loufouana. Merci beaucoup à Sandra Wangata maman na Petit Bron Junior et Broly 10 à match. Merci beaucoup à Odieto Bengakaye. Ya côté Libiso Kaboy à Drisha Motomètre. Il y a Drisha Motomètre, Beba Zibeba, PC Bambote Place Zoami. Pourquoi pas René Cotier, la Carle c'est Air France toujours. Valentin Matondo, papa na Kimia, bon séjour na yo. Ah, Yannick Foumountsete, na sentir yote, Yannick Foumountsete, Motema Dorka Senzumba Balobi, désormais déjà Kotati, et Salarati, Tokonel Lengi Boinde, Salara. Merci beaucoup à Jimax, Junior Massangou, plus 1, Junior Massangou. Je te salue, pourquoi pas à Bellefille tout à la reine de Grenoble. Motema Dadi, mon garçon capable, mon boutou. Moussen Zazate, na sentir binote. To sentir binote ça, mais comme Tiboui. Kotara, Bimaya Betama Bakwenda Vutu Kazundi. Bon, on est à la cam. Merci beaucoup, na Hervé Bossitampe na montage. Merci beaucoup, na Mouzé na Sima Caméra. Mobala mwindu ya solo ya ngolo. Pourquoi pas Maman Mokonzi Dali Iboula, Maman Nadalet Balobi, toujours ensemble. Makamongo Zala Rande Boy. Merci beaucoup na bana nyonso la main puissant. Merci beaucoup na mon papa Chirotino ni Balobi et Fateza ko tita nenga mukete. Banalize waouh na nenga mukete. En tout cas Dieu fait grâce. Bon solo na musique comme na souka. Tombola maboko place aux ali. Bon solo na musique comme na souka. Atolo bara toujours vérité. Et ça bonté d'Alex. Voilà, on parle toujours de la vérité. Tout mon ani soti nzambe azondi nanote. Play. Bébé Mouchanga David Tété Evelyne Libota, mère des orphelins, chocolat chaud. La grande dame du Congo, Mamissa Lemfoka. Songa baby, songa baby. Ala katingai akende, aku songa koya koka matanga.
amemanga na mikili konfirme libela na libela promettre famille komima leloko mbula nini ala kobende mobelingo akende na ye ekomelanga nsoni na mawa abiende na ye Génie Malonda Choisi Matata Son Excellence Milk Shake Mandungu Namikili Lembingazor Bokema Mimi Chilombo Bodian Valérie de Bundes Maître Baina très fort Maître John Mwana Motetela Azalaka Mungute La fleur rose Mikinisi Jacques Ngimbi Mokonza Acne Adon Malanda Mbele Claude Eden Didier Kaditou Eros Nkalu Charlie Schengen Le grand prêtre Rémi Makuntima Monatie, botelelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu.